Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bandeko na ngai. Bienvenue na balandi na biso ya kala, bienvenue na balandi ya biso ya sika, na chaîne na biso, chaîne na bino, INSNM officiel. Bandeko na nga kaka nde na yebisa ya bino na système moko ya propre. Bandeko na ngai biso toyaka pamba te. Bino tu boyebi, soki bomoni biso, donc soki plutôt boyoki biso, donc ya koloba ezali biso awa toyaka pamba pamba te. Donc ndenge boyoki biso pe bomoni biso, donc matière sur matière, dossier sur dossier, makambo sur makambo, pas possible. Avant na banda mozindo sango na biso ya lelo, nalingai na informer moi na balandi na biso ya sika. Soki eza première fois na yo kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai de vous abonner. Donc tango bo s'abonaka, bo s'abonaka pété, ko cliquer na ngonga wana notification. Malamu ya ngonga wana notification ezalaka chaque fois INSNM officiel a posté une vidéo ya sika ozala notifié. Ya contre autre dire au manquer yango te. Donc au manquer vidéo ya sika te. Donc bo s'abonaka massivement, bo cliquer pe na ngonga wana notification na système ya propre. Bandeko na nga sans plus tarder tokota na ngonga na biso ya kaka ndenge na bando ebisa bino bandeko na nga sans plus tarder tokota na mozindo na biso ya lelo. Donc situation ya biso ya lelo to nango eza pona styliste na biso Asake Mobali, Je pense très bien que biso tout toyebi Asake Mobali, moto asalaka ba vidéo ebele asali base ebele na ba internet, pas possible. Donc styliste na biso ya mboka, styliste na biso ya mboka na biso la de Congo. Sikoyo toye na sango wana bandeko na nga eza sango ya malamu te, pona biso artiste styliste na biso Asake Mobali. Na moma oyo tosolola na bino aza gravement malade na hôpital. Donc aza hospitalisé il y a de cela 4 jours. Aza gravement malade bandeko na ngai, donc naoya kaka ko sensibiliser bino, bino pe boyebi très bien que tolingaka ba jeune ya boye, ba jeune oyo baoya na ba ambition, ba jeune oyo baoya na ba motivation ko motivaka ba jeune. Biso to toyebi Asake Mobali, toyebaka tomonaka plutôt ba émission na ya salaka, ba ambition azalaka nango pona ba jeune, ba ambition azalaka nango pona mboka na biso. Souci na ye ezalaka a créer moi nakoloba agence, lokola moi entre kaka nde na bando ebisa bino bandeko na nga. Souci na ye ezalaka wana a créer moi agence ya ba marketing, ya ba style, ya ba modèle o ba jeune ebele bako se retrouver na mboka na biso. Wana nde ezalaka souci ya styliste na biso Asake Mobali. Mais sikoyo bandengo na nga kaka ndenge bozo yoka news oyo ke azo se retrouver na hôpital, donc aza gravement malade, aza hospitalisé. Donc wana sango vraiment ya bien te pona biso, pona mboka na biso, ba jeune ya boye totia bango na ba prière, totia ye vraiment na prière bandeko na ngai, Asake Mobali na biso aza tellement bien te, aza gravement malade, hospitalisé, Donc je vous prie tellement bandeko na ngai totia liste na biso Asake Mobali na ba prière, tellement ya makasi ya kasa kande bino boyebi bandeko na ngai, wana sango wana eza sango ya malamu te. Biso so tout toyebaka ke te eza nzoto,
amo ata mutuka ezwaka mwa bapana. Alors nzoto nde tokoloba nde nini soki mutuka ezozwa bapana, donc nzoto pe ezwaka pane, nzoto pe elembaka na c'est pourquoi moko bomonaka kaka olamuki boye bando yoka bien lobi mais lelo lamuki mwa ba malaise mo boye, donc c'est tout à fait normal. Eza nzoto pe ezalaka na ba caprice nango. Cela ne veut pas dire que soki nzoto ezwi malade eza c'est fini pour toi te. Donc wana eza kana système par rapport bandeko na nga totia styliste na biso asaki mobali na ba prière. Parce que na oyo azoyoka bien te vraiment na système moko bandeko na nga kaka ya propre kaka nde na ebisaka bino. Bototia styliste na biso asake mobali na ba prière na système moko ya propre kaka nde na ebisaka bino. Je m'excuse bandeko na ngai. Totia asake mobali na biso na ba prière. Bino tu boyebi biso tolekaka bongo te. Malgré tout tozala ba news mais tolekaka bongo te. To profitaka kaka à chaque émission, à chaque vidéo totia moi ta analyse. Soki analyse te ata conseil moi moke. Bandeko na ngai bomoni na mboka wana ou bien na vie to vivraka nzambe na mokili na ya tie biso. Moko il faut koyebaka kozwa ba charge ya bato. Bo comprendre bandeko na ngai. Ebele ya biso tokipaka likambo na biso. Kaka ngai non nde ngai nasala boye pona ngai nasala pona ngai totalaka via baninga te. Nzambe apambolaka biso eza na nzela ya moko to edaka baninga. Moko ozwi mwa problème moninga na yo lokola ya yo. Yo oki komona obia bato oki komona tala yo ozozwa problème bato wana problème mutu wana lokola ya yo. Mais bato wana babosanaka ke mutu arekompansaka eza nzambe. Omoni nzambe soki ozosalela mutu eloko ya bien vraiment na motema na yo nyonso nzambe apambola yo. Moko fandi boye ozosambela mutu biloko ozosambela mutu nzambe pe azopesa yo. Bon via ya mokili ya nzambe oyo ezala bongo. Ovanda boye koteli jeune prière mutu te nga jeune prière na ngai lelo na olia te na osala eloko te na ko mela mai te jusqu'à kingani mais avant na kosambela pe na mpona mutu wana yoko ti otala keke na osambela pona ye mais Zambe epa na yo aopambola yo kaka na biloko oyo ozosambela ye Zambe pe azozongisa epa na yo. Vie eza bongo bandeko na nga. Mona mokili ya Nzambe otoyebaka kosoa ba charge ya bato. Mo vandi bozwi charge ya moto lokola ya yo. Zambe otika yo te. Zambe akotika yo te. Ata moto wana parce que balobaka ke la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mongo moto osali ya bien akoti ko reconnaître yango te. Mais yo eloko wana e décourager yo te pona kosala eloko ya bien pa bato. Kona kosala bolamu, bando na nga système moko propre. Yo à chaque fois ozosala bolamu pona bato. Yeba kaka ke moto afutanga eza moto wana asalela ye bolamu te, moto afutanga eza Nzambe. Donc tozwa toyebaka kozwa ba charge ya bato. Moko ofandi mwa boye opamboli mwa mutu na eloko mo boye Nzambe pe akozongisela yango. Kaka nde balobaka ke on récolte ce qu'on sème. Bon soki tolobaki biso tozo semer ya bien donc te récolter ya bien ko osalela mutu bolamu donc ozo semer ya bien. Mais pourquoi récolter le mal tant qu'on sème du bien? Donc yebaka kaka na système moko ya propre kosalaka ya bien mpona bato osala ya bien ata moto ye asalilo mabe en retour yo kokipe likambo wana te. Nzambe ye moko ndafutaka parce que Nzambe nda amonaka biso bato tozala oki osalela nga ya bien lelo lobi ya bien 99 eloko kaka ya bien mais soki osali kaka moko ya mabe nazwi 99 ya mabe moko ya bien wana nde mutu
soki ozokipe likambo wana okosalela ebolamu te na mokili ya nzambe oyo. Donc tala nzambe, nzambe nde azomona biso. Biso ya moko tozalaka toreconnaîtraka ya bien te, toreconnaîtraka te, tozalaka bato oyo bareconnaîtraka te, reconnaissance eza moke. Mais nzambe azomona yo ta wana ozosala biloko ya bien. Ta wana ozo edaka baorphelin. Comprendre bandeko na ngai, nzambe opambola yo na système moko propre. Kande na bando yebisa bino bandeko na ngai, totia artiste na biso asake mobali styliste na biso, je m'excuse na mabondeli na système moko propre. Totia kaye na ba prière. Nzambe asunga ye na maladie oyo ezo compliqué na ère oyo. Nzambe apesa ye guérison totale, parce que guérison eyaka epa nzambe. Nzambe nde mutu azaka docteur oyo aopéraka sans cicatrice. Alors totia jeune na biso ambitieux, courageux na ba prière, parce que ba moment oyo azoleka eza ba moment ya bien te pona ye. Tokoti 2026 ozamba sali biso ngolu. Donc tosengaka nzambe kaka a continuer kosala biso ngolu na système moko propre bandeko na ngai. Kande na sensibiliser biso, na sensibiliser bino plutôt. Totia sake mobali courageux na biso na ba prière. Soki lelo ekomi Lumumba lobi tobosana teke ezalaki ya sake. Lelo ekomi Lumumba mais lobi ezalaki ya sake. Bino biso tu boyebi très bien nini na oloba. Donc tobosana ete na système moko propre. Kande na oyebisa bino bandeko na nga na système moko ya propre. Donc totia sake mobali na ba prière na système moko ya propre, na système moko ya tokos. Bandeko na nga kande na bando yebisa bino na système moko ya propre, na système moko ya tokos. Totia sake mobali na ba prière ya j'espère biso tout asalaka bien, asalaka biloko biso to sepelaka. Totia na ba prière. Nzambe apesa ye guérison totale. Nzambe na biso aza nzambe aza docteur oyo aopéraka sans cicatrice. Donc maladie wana eza na sake lelo, eza elo moke mpona nzambe na biso. Soki nzambe osala ngolo kota ba jeune prière, pourquoi pas bandeko na ngai tokotela ndeko na biso. Kaka nde na bisi bino ake yo koki kotala nana komona ngata soki lelo na koteli ya sake jeune prière. Nana komona nga kobosana ka te ndeko na nga, moto akomona eza nzambe. Biso yo moko toki ozosala ba aventure toki oloba boye, mais nzambe azomona motema na yo. Oki ozo na problème boye wana ezo compliqué yo, mais sacrifice osalila ye ndeko na yo asake, peut-être okoteli ye na jeune prière, nzambe asali ye ngolu a guérir ye yo pe na problème oyo bando bunda moya makasi. Koleka na sacrifice osali ndeko na yo asake, nzambe pe apesi yo solution na problème na yo. Nzambe fonctionne bongo. Biso to luka kaka miracle, mais to bosana kake pe epa nzambe esangaka pe sacrifice. Il faut sacrifice, sacrifier l'homme boye. O sacrifier kata na yo non lelo no liate na sala boye pona moto kingani. Nzambe pe amoni yo na problème na yo. Bana on a vie za bongo. Na système moi propre. Donc sans plus tarder bandeko na ngai, je voudrais encore une fois rappeler oyo balandi ya biso ya sika bakoti kala nde botala biso bobosana te pe ko s'abonner. Tanga bo s'abonaka, bo cliquer pe na ngonga wana notification pour qu'à chaque fois totia émission ya sika bozala notifié. Bandeko na nga na système moko ya kaka ya propre. Kala nde na yebisa bino ke epa na biso ezanga raté. Dossier sur dossier, makambo sur makambo. Donc, ce que s'abonner te au raté biso.
tous s'abonner massivement pour cliquer la notification à chaque fois tu kotia vidéo ya sika inesenem officiel kotia vidéo ya sika ozala notifié hein ozanga biso te na système moko propre bande ko na ngai kaka nde na oyebisa bino na système moko ya propre donc masambeli mabondeli pona artiste styliste na biso designer na biso na bosanaki surtout designer na biso asake mobali nzambe pa opambola yo hein na système moko ya propre système moko kaka ya tokos bandeko na ngai donc kande na bando ebisa bino tokomi na suka émission na biso merci pona kolanda biso merci pona kozota na bino ciao et à la prochaine bandeko na ngai